Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bandi koko dépendre na air boko ya ma vidéo na biso. Linda déjà kuna boaki maman na matière. La grande famille bonjour, bonsoir. Na sekana nzambe na ngai. Machangu faso ezokende. Seigneur, pardon. Bandeko, bonjour, bonsoir, joyeux Noël, nabino nyonso, famille Libota, shalom nabino, bandeko nyonso. Pour balandaka maman BBC, tonton bienvenue, tonton ma maman MG na Montréal, joyeux Noël, maman Mimi na Grèce, maman Mimi na zozela tilelo, na zela, biloko na tinda ki wana. Nasenga ki wana à partir ya nani naozela ba photo pardon naozela ba photo maman Mimi na Grèce famille Libota ya Tanga maman Mami motema ya papa Biba na France maman Mami na Goma maman Mputu na Goma maman bébé senga na za famille Libota na za na Goma joyeux Noël na yo Poutine oza en charge oza droit RRT Ora bandeko musuku na bakomi bambana na sekuna Poutine oza en charge mama kina ngoka ndingo zokina mwana kitoko déjà toza maman Françoise sœur Elodie papa Ndombele na Suisse papa Jean-Paul Maebo motema ya mama Anas na Paris bambote na bino nyonso esika ezome bino partout dans le monde. Nous on est là toza wana les bienfaits il faut to ganga, les bienfaits il faut to lobela. Famille Libota toza na film na biso tozo landa na titre ya leçon morale na Belle Vie Télévision total qui déjà premier épisode lobby et voilà et puis ça déjà kitoko ils ont ça déjà solo et puis ça déjà solo penza ya koloba keno awa intellectualisme mutiko zala na kati ya film eza bongo pe kotika la bongo parce que Poutine a édikaka Poutine a révélaka Poutine a enseignaka Poutine a pesaka makambu tout na Belle Vie Télévision, c'est-à-dire que non on n'a pas de stress tous on a stress té famille Libota to betape leçon morale dada po film auto tu kotala non et Betty film auto tu kotala je vous dis la grande famille beaucoup de la grande famille beaucoup de solo là j'ai aimé na sepela qui na publication moko ya Linda bo supporter biso le bienfait nous devons aussi kobete lango CD parce que tous la carte que no bato ba chezolo likulu to bando azalaka enzambe to bando mema de l'air vivant to yeba déjà ka ko yeba ko konani bango ko honorer bango. Alors publication ya Linda eza publication moko boye lorsque Nathalie ango bandeko to longolaka to chaka makanisi wana te ya kolobaka ke no eloko nyonso eza flatérité omoni soki okutani na eloko moko na vie na yo omonaki déjà ke no esilaki ponanga mais nzambe atindelo mutu moko boye apie yo loboko atelemisi yo il faut toujours honorer mutu wana na ndenge moko ya bien lorsque aza vivant mais monde na biso alelo eza monde moko boye eza na ba réalité mosusu départ ya Linda na SB biso nyonso toyebi ke non Linda za isusu na SB te vi ke non Linda akenaki kosala kaka ko jouer zonzing soki zonzing et pas
et pas muchopi nde ememela mwana ba problème ya ba écarté yango monaka bakokaka koloba yango penza te mpo na soni ekobimisa keno o nzoka bande kokanga bana abande kolinga te bana basangana na bandeko mosusu nde yango monaka bakangaka penza parenthèse na bafungola yango penza te. Mais Linda, elle est sans ignorer à Koloba. Si aujourd'hui, elle est SBT, c'est parce qu'elle a joué et pas Nani et pas Muchopi. Depuis que non Muchopi a Muchopi déjà bah moi guerre froide, je sais pas trop, il y en a si là. Bon, Muchopi a bimakana aya Koloba ne ba vérité. Mon boni biso ba congolais tous un problème moko boy vérité comme ka insulte. Vérité comme ka insulte. Eza lokwa biso ba mama bébé c'est to finga raté mais ba vérité na biso ba to mususu bazolo bango kino eza ba insulte. Eza passé. Alors tokende. Et c'est fait-il que non toyebi fona to répéta kango pour ba to mususu ba yebaka. Et lorsque ba écarta Linda ba benga batu ya koloba keno boya mbaka mwana na kuna te bo chaye de côté mwana na bo tika bo isolé. La preuve en est que to mona ki mwana kine ko se retrouver tina Lubumbashi. Na répétaka makambo pour na okela yango pasi mais malgré pasi na yokela yango mais témoignage eza mwana talaki ya kokende wapi ya kozonga wapi. Dieu merci mwana na pe aloba mabe te pona Poutine ba écarter mwana jusque ka pona loyenge o lelo bokomi koyebisa mama bino keno atika musala ya théâtre ya za mutokotika te ya za pomba pomba kotika ndeni mutu mususu azate ya koleka ya zala wana. Et aujourd'hui Belle-Vie atalaki te que non elle sera insultée ce qui a poussé Linda pembeni na ye atalaki yango te mais atalaki nde talent o eza na kati ya mwana o elingi ezala étouffé. Elle avait tendu sa main et pas mwana mwana pe aye apesi pe bolingo apesi mwana pe bolingo tozo mona yango butu lokola mwana na Belle-Vie eza koloba te que non flatterie pour na matalana te biso nyoso toyebi que non notre maman notre star Poutine c'est du travail à part musala ya koleka wana ezate biso nyoso toyebi objectif à Belle-Vie ezalaka musala avec quel pembeni na c'est du boulot o biso nyoso toyebi tokoki ko ignorer yango te ba témoignage eza attendra qu'il liboko na ye pas mwana ariskaki elobi ata Gatsby alobi cette dame elle a risqué ya kobenda biso pembeni na ye et ce qui a sala kango te toyebi te so tone toza wapi parce que bazaki basi ba bengi bato ebele ba benga biso te ba écarter biso et na sima ya Belle-Vie ko poussa bango pembeni et komi ouverture na bango lisusu na makambo susu toloba na biso ka vérité. Toloba vérité. Linda Yemoko alobaki, cette femme m'a sauvé. Cette femme m'a sauvé la vie. A fongola ki eloko wana te. Mais ce que vous avez mutu o réfléchissaka. Lorsque mutu alobi que non, cette femme m'a sauvé la vie automatiquement. Makambo eza na kati. O ya monaki. O yo amonaki déjà que non awa nga eza faillite. Mais botika mwana bato na kimia. Asepela na musala na ye oyo eza na kati ya makila musala na ye oyo eza ambition na ye nzamba asali ye grâce atindeli mama moko boye pembeni na ye ya koloba keno oza na talent bino bokanisi Belle-Vie atali Linda ya koloba keno apparence ya Linda ou encore peu parce que azaki pembeni asila non Belle-Vie atali talent Belle-Vie atali eloko eza na kati ya Linda bango ne baza ba Poutine ya lobby bango ne baza bato ba ko remplacer ba Belle-Vie vu que non succès ou encore age kindaka bomoni eloko Linda komi wana la grande famille bo aimer bo partager bano il faut to pousse bango bano il faut to tombola bango tout comme l'argile devant eza nzembo oyo ya papa na biso frère na biso papa na biso Aimé Kanu tout comme l'argile devant les potiers elle me donne la forme
qui lui convient. À chaque film qu'elle réalise, je découvre mes capacités scéniques. Merci à toi, maman Belle-Vie. Photo oyo ache pe maloba accompagné ngo na nzembo oyo ya Emekanu. Je crois que nga maman BBC na yaka na lubaka. Linda ami yebaki pété parce qu'elle était limitée place au Azalaki. Place Azalaki bimisa ki talent na pété. Ba chakene na bambri ma ebele ba théâtre kaka ya koswana, ba théâtre kaka ya ko répondre batu, ba théâtre kaka ya matake kitaki. Or avec Poutine c'est pas le cas. Avec Poutine il faut découvrir, il faut l'abimiser le ko ezana kati. Boki ndenge mwana lobi. Lorsque Moutalobi, tout comme l'argile devant les potiers, Bissonyostobi argile, ma belé devant les potiers, yé mon quoi pesaka argile forme, a pesaka ngo penza forme. Donc potier ce que pesier ma belé, ça là peut-être à ta calebas à ko pesa yango forme. C'est-à-dire que non, pour Linda, Azo se retrouver Belle-Vie a bimi lokola potier et pas naé potière, peut-être sur bazalaka na français. Donc Belle-Vie a bimi lokola potière na ou bien potier liboso na ye. Oyo yaza argile. Ce que Belle-Vie a opé sango sens, a opé sango forme. To loba te to ko loba. Tout ce temps babande opé ses formes était. Alors tout comme l'argile devant les potiers, elle me donne la forme qui lui convient. À chaque film qu'elle réalise, je découvre mes capacités scéniques. Merci à toi, maman Belle-Vie. Yaya, tant qu'on a talaki en lobby, il fallait na sala analyse lobby. Na vandi na bi ah. Na bi hermon na lela ka ngamoko. Na bi Seigneur Jésus-Christ. Moi no abeti bor moko makasi. Bandeko, beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Linda asala bon ok lobake non Linda lorsqu'azaki na SB. Abandaki bon je sais pas trop mais ayeko miyeba. Ayeko yeba ba talent na ye mingi kozala pembeni ya Belle-Vie parce que Belle-Vie a découvraka. Belle-Vie atala kande na kati ya mutu. Je crois Alex Abima alobango. Alex Abima alobango alobake non Belle-Vie ce qu'on travaille na Belle-Vie akotala o eza na kati na yo soki yo miyebite ti yo ko miyeba akobimisango botala film o totala kezaki coupable ou innocent je crois hein? Ya coupable ou innocent Linda azalaki nani azalaki avocat na ebite avocate hein bokomela avocate bino personne na bino bokomelanga kuna ne bokomelanga ta sang bino famille bota boza ba songer bon comprendre azaki avocate naki na okala mukuse bokomelanga kuna te oma musu balandanga tina privé bolandela kaka ne to landela mama biso Poutine ne pe bolandela biso la grande famille botala eloko o Linda pesa ki biso na biso famille libota na bango ba voisin ba SB na batu o ba amoureuse ya théâtre biso nyonso elekela ki biso eloko Linda beta ki wana ba autorité wana zaki nango tant que avocate ata na deux sœurs rivales ninga zaki docteur botala biloko Belle-Vie a pesa ki bandeko je vous dis Belle-Vie za mutema malamu walai eza flatérité Belle-Vie la mutema malamu je vous dis na lobakango et puis na répéta kango eza neti na ba théâtre na ba église na ba place mususu ata na ba place oyo ke non ozo reconnaître talent ya mutu mais na kati na ozo reconnaître talent ya mutu mais au fina lelo na ba église boye pasteur ayebi ke non oyo aza na don moko ya prophétie oyo aza na don ya bandoto oyo aza na don boye lokola ekoma nango soki royaume soki ndenge nini ba église yango lelo il faut moba pasteur azala pape nani pasteur mwasi na azala prophétesse bana ne bazala soki banani ekoma bongo mais na kati ya église bino bozangi bokanisi ke non ba prophète bazanga te bazalaka
mais ba pasteur mususu a mutema mabe ba finaka po amoni ke no oyo ya eza makasi koleka te ya mwasi nanga mais tala siko Poutine atala ke loko wana te bandeko to solola na ofongola bino biloko mususu peut-être bato bayeba te botala ka na opesa bino ka exemple ka ya Linda place Linda uti boki okota ba filme tout Linda a jouer na SB soki eza ko swana te soki eza ba incompréhension te soki eza ko kata mangala te boya ozongela nga boba mama bébé solo bia solo monsieur Belleville a bimise loko eza na kati na c'est-à-dire que non kuna bayeba ka te ndenge balongola ka tala ya mutu ba découvrir ka tala ya mutu Belleville a bimise yango abandi na docteur Poutine biso ko tongo to moni docteur nzambe nanga akojua ngo ndenge nini et puis soki botali nani deux sœurs rivales a joué qui a kota qui penza la personnage mais malgré kazaki mutu azaki neti mutu asika oto benga ka newcomer et botala siko performance na ya première film na na Belleville télévision na deuxième film na au total qui innocent ou coupable o azaki avocate bon mona ki autorité azaki nango tant ozo intervenir pour na cliente na o ezaki Aziza Belleville nan soki Belleville Linda beta ba bor moko kuna biso nyoso totikala to félicita mais to lobango te ke no na matala na to lobango te ke no se pende nini musala eza Belleville ye moko mi bengi Linda mi bengi argile liboso ya nani ya potière o eza Belleville ye moko siko azo pesa ngo forme boyoka niveau bane obo supporter ma BBC. Il faut tout le qui est Belleville. Il faut tout le lorsqu'elle est vivante. Il faut tout le lorsqu'elle est vivante. Beaucoup ina Belleville fine. Ce qui bino bo ini Belleville. Belleville azandoki. Belleville azanyoso. Oui, mais boye ba keno 2-3 personnes bazana ba kolinge kana kindoki na iwana. Nde loko bino siko bobo sanaka. Bino bolinga batu tout ba inae. Ba ine na likambuni. Na minute yo tokolo ba keno Linda aza totiki no ba tegra totiki bana parce que bana parler Linda ne muta akoti lobi awa Linda lisusu a bimisa témoignage ya Belleville bomonika bord abeti ya bimi na ye argile siko liboso a potière siko pesa ngo forme tonyata Poutine makambu oh atika théâtre bazo combattre ye ba combattre ye si na nini bomoni bone bokomi ko skoma na suka bande ko ngana lo bananga tout comme l'argile devant le potier elle me donne la forme qui lui convient à chaque film qu'elle réalise je découvre mes capacités. Je découvre mes capacités. Je crois que na lobango et loko liboso na lobata on atala ka film à deux sœurs rivales. Natala film natala parce que ngana timba ya bandeko ngane na zaboy. Ngana ovanda ka boy na otala na timbi déjà na pesipe pamba la moko pe na lobi loko mobo na lobango. Linda miyeba kité. Linda a miyeba kité. Linda yeko miyeba pembenya Poutine. Linda yeko miyeba pembenya Poutine aza actrice aza penza comédienne aza na batala penza ya koloba te ata lelo soki balobi ke non Poutine balobi ke non na minute oyo il faut nani Congo RDC et que ne ko représenter soki nini art libanda mboka Poutine a occupé ko zape Linda a pointer bana na ye o azo former parce que na minute to compter pe Linda na kati ya bana wana biso to kabola raté. Parce que yemoko déjà andimi non famille libota boyambinga merci pour tout. Likolo nangwa lobité bino kututé. Il faut penser yemoko a mama Belleville kandi la patrona. Ce qu'on a minute ko beta bord moko boye. Oh batu musu ba comprendre nango te. Batu ba okansondre eza ke non flatterie, eza flatterie te. La grande famille mutu au monde appelle mutu musu boye ke non mutu abongaka na sima mutu. Mutu muso oza boy omi yebi na yote mais mutu muso so yebi yo afongoli kitu afongoli omi oza ande boy. Sko Linda mi yeba kite
vu que non azaki na ba place moko ba matalana azaki na ba place moko boy azaki na ba limitation kolandana na talent na ye kolandana na musala na ye yango tango na oya na tie Linda wana na mami ki Linda wana na tie pe commentaire boy bandeko Linda akoza sous témoignage sous ya nani ya belle vie Linda akozala sous témoignage ya belle vie na nani na Congo na biso wana toza na bino aboloba mama bébé sa lobaka parce que les gens bato batala kabangot bato batali Linda autaki na SB na minicho aza na belle vie télévision botala siko mai ya SB botala siko mai ya famille nani ya belle vie télévision na mutu akotala boyebi soko tali ba rôle o Poutine azo pesa belle nani c'est qui la fille nani Linda ou encore Divina au sentir que non na ye moko kutu aozonga mutu c'est comme si que non Poutine a soukole penza na savona linyuka azo kuruta penza kitoko ami yeba kite po aloba oya zoloba na ami yeba kite siko ye na minito ami sali nini ami tiki na ye kaka ya za na ye kaka argile Poutine sala forme kaka ndenge yo moko mi moneli betango forme kaka ndenge omoni yo moko ndenge ko okomisango quelque part ami kitisi pas belle vie quelque part alobite on da découvrir nga o balobaka ke non ata na église tokendaka soko moni ke non pasteur azana don moko boy soko ke non aza pe pasteur moko ke non aza pasteur ya terre à terre te andeko omoni ke non na kati église mutu moko azana don moko boy tingama na mutu wana oza connecté tu seras connecté mikitisa kaka tu seras connecté yango na lobaka na o répéter na koloba biso toza libanda bino bato na boza na bakini boza pembeni ya belle vie bino wana boza na ba grâce boza na ba chance bobima pembeni ya belle vie maboko polele te eza pasi pe mawa tant on loba maboko polele zaka ke no bobima na mbongo te tout vous devez beaucoup apprendre na sima moi si wana non yebisa bino ya la grande famille bomoni témoignage ya Poutine ko matali sous likolo na sima ya nani ya Linda parce que Linda bato bakotala Linda o abane ko jouer na ngambu na Linda o azo jouer lelo awawa eza déjà témoignage ya Poutine to loba tout comme l'argile devant les potiers elle me donne la forme qui lui convient à chaque film qu'elle réalise je découvre mes capacités. Tout ce temps, Linda Banek n'a qu'à découvrir ma capacité na été. Niveau. Donc, elle ne savait même pas. Neti Poutine a fait ça. Yango na lobaka. Ba artiste comédien, ba vandaka. Ngakuna benga kangaite. Ngakuna benga kangaite. Peut-être Sambela Nzambe non un jour à benga yo. Poutine a travaillé pour na sentimate. Poutine a tala ke loko eza na kati. Awa Linda. Na film au total kilobi. Dans la grande famille. La grande famille, bon, mais bon, partager. Nous sommes baka bese bo solo. Lobi na mona ki batinde la kinga lie moko epande ko moko awa. Soit disant que, je sais pas, attendez, banane yango pe kota kebele. Batinde ngai panani yo. Ba message vous en avez tellement de messages ekotaka ebele tindela kinga émission moko boye balobi Belle Vie TV abengani lisusu Linda te grande fille ya nani nakutaki nani na mukuse atalo mutu abandaki ko sala émission ezaki titre skonde kwa tindelinga lobi Mama BBC eza ya solo likambo oyo eza ya solo Belle Vie nani Belle Vie abengani isusu Linda bandeko bino bomona ka Poutine ndenge nini bango déjà donc bango ndenge baza wana ba voisin bayaka kaka na lokuta jusqu'à quand bokozanga koyeba batu wana lokuta la bako komisi bango na suki komi keno mama bango atika théâtre aza kombati nzambela kala mona langa batu na mokili oyo lobi ata Karine
bafani moko bazoba yo lobi osambela na lembi nanga kosambela yo na babitumba na yo nano pardon bandeko bomoni Poutine ndenge aza wana Poutine akobenganaka mutu te et si longtemps que no aza na besoin bato de deux oya kobima pembeni ya Poutine c'est-à-dire que non à respecter Poutinité ou encore à respecter ba énorme ba condition ya koza pembeni ya Belviti oyo na ye moko linda kutu nanu ye moko kutu aolala na butu azolala zoba Seigneur papa pardon bomelanga mama Belvi wana parce que naza na besoin pour na tala nanga na miyebaka te ye nde mpenza azofungolanga na ye miyebaka te alors soki boyoki balobi kuna lokuta la preuve aneke yango oyo ntango mpe punani ye linda moko ye moko mpe amoni keno buzoba na ekomi koya na réseaux sociaux asali nini amamiki mpo na kointerpele bino bato wana boya na balokuta ya keno tout comme l'argile devant les potiers, elle me donne la forme qui lui convient. À chaque film qu'elle réalise, je découvre mes capacités. C'est-à-dire qu'on a pas qu'on découvrir te. Parce que bino ka lelo siko bokomi keno babengani. Non, botika loko wana. Botika bordir wana botika po ekosimba te. Je découvre mes capacités scéniques. Merci à toi maman Belvi. Merci à toi maman Belvi. Bozolan, si ko boke na commentaire, to ke na commentaire to kanol bato ba songi. L'ingratitude. Wana ezaka banani ba voisin. L'étoile de Montpellier azo se consoler pardon tika azo se consoler na nini. En tout cas tozo talaka abino. Les abakulu na malembe na ba commentaire famille libota petoza c'est la vérité. Les abelangaye ba commentaire de souka. Donc les abakuiti bo supportaka kutu te so ka bomoni eloko bo mbala moko boye bobandi ofinga. Bolo bela pe biso pourquoi mamna ni linda za sou pemeni ya mama binoti. Aza sou pemeni ya mama binoti. Linda ndenga za wana famille bota to yambaye soki ye moko akoloba keno a déposer biso toza un problème te bino bokasi Belvi ndenga za na Belvi ko kelela ba artiste ou encore ba comédien Belvi ko kelela te boyebi combien bazoti nga baza pembeni ya Belvi bo se rendre compte nango Linda zo se consoler te et puis za ba commentaire moko ya la kante o azo sala pour na Belvi à se découvrir botala ka ba boro azo beta kuna koto docteur Belvi a kotisi alobi que non moni docteur aza muto alobaka mingi te docteur alobaka soki azo loba il faut pas sentir que non awa eza personnalité moko boya azo loba mutu moko amayele to mona ki yango oh kutu na bai que non na deux sœurs rivales a joué qui dérôle Belvi a pesa qui est dérôle na ngambu ya papa na ye Serge na maman Annie azaki mwana liboso o batangisa azaki médecin botala ba autorité azaki nango na famille parce qu'azaki aîné de la famille et puis médecin. Parce que tant que quoi que découvrir maman na ye biologique na famille à maman na biologique na ni passe na ye Davina. Alata ki sous kazna ni wana te ya ki docteur te ba kitisa ki comment que ndire mwana moko mobola mwana moko mo éthique mwana moko azanga ba parents a joie qui dérôle. Na ebite so ki bino bo comprendre que place wana bo mona ki place wana. Linda na deux sœurs rivales a joie qui dérôle. Nanga mwa maman na biologique ko ezaki mama Milo akufaki abimaki ondire mwana moko éthique mwana moko akufelaka ba parents façon o Davina banayi ko traiter mais à la fin des comptes siko ye moko ami monique no awa Belvi fongolinga awa Belvi penza nda aoriye bangai ngako moko na miye bakite to lobela ngote
omoni bato ebele pe félicité ozo jouer bien ko jouer azo jouer wana ata so ipe balobi ba poser question ako répondre lokola tegra loba ke no eza ngai te na scène na mona ko dire Belvi na kati nanga parce que Linda ye na miniti oyo nini ba tableau ba opesa ye ba opesa ba tableau moko boy il faut zala donc il y a ba tableau moko boy on a vu na ba na ko s'attendre te que non elle pouvait peut-être que zala avocate elle pouvait peut-être que jouer pe rôle ya ko zala docteur médecin et en même temps ba pesi mai wana ya koloba ke médecin se comportera boy avocate peut se comportera boy tant ba reposer question ko loba ki ngai te ba biloko na ba coach ki ngana mona ki on dirait yende na kati nanga c'est comme ça avec Belvi. Botika mwana azala na ye focus na musala na ye. Botika mwana azala focus na musala na ye. Oyo alobi ezate ke non eza lokuta, eza ya solo. La preuve aneke ou encore tokotina bino kaka boke nekotala. Ah pas Belvi a tourné combien de films déjà? Je crois qu'il y a deux sœurs rivales, innocents ou coupables na oto uti kotala oyo. My brother. Oh my brother to uti kotala oyo. Donc eza ba rôle moko oyo ya yeba na yete ke non akoki ko jouer yango. Bo mona sikoko bo mona elengi ya kozala pembeni ya scénariste o azo fongola bino pe mutema o azo bimise loko eza na kati na yo mutu alingi musala na ye. La grande famille tokolobela Belvi tina ti bato o baye bakaete bakoyeba ye bako découvrir ye. Boyebi bato combien na minute o basi bakimeli ou encore ba o batala ka PSB batali ba filme oyo Linda a tourna kuna baye kotala 2 films 3 films oyo a tourné et pas Belvi bo mona différence eza makasi. Bomona nanu eloko liboso mutuzana nanu stable tika agitation tango zo jouer au transmettre bato eloko moko boye boka lingela bato mikate bato bazo welela bozo swana kana mikate ko welela ko swana pardon Linda okoboma bango pamba bino boya elobi atande ko moko awa boza penza mitema mabe donc bino bolinga ki Linda alimwa po bobeta maboko bozela ki ye asila azosala boulot na ye bien mabe eza wapi mais bazo finga ye mais non c'est profond eloko Linda lobi eloko alobi wana eza pete ke non a flatter Belvité ami découvrir qui elle est, de quoi elle est capable aussi. Parce qu'elle est pas quittée. Donc, ami tiki na ye, ya zane argile, ami tiki na ye pas potier, ça là na une forme, n'y a so lingi ça là. Merci à toi maman. Bino, bomoni ma finga na bino, otika pe punani, Linda bandaka ko chaba biloko azo chabo. Pour bozo exagérer. Bozo exagérer, bozo finge, yazo tala bino kana misu. Si ko pona pesa bino tension, ok na bino boy. Ok na bino boy, mais en même temps que non, eza ya solo. En même temps, eza ya solo. Motema mabe futaka te. Motema mabe futaka te. Soki simbi kuna te, simbi te. Et simbite awa de na film tozota la kutu abimi nani abimi muswahili Poutine Linda lebi mama eto la tuni oza nani oza koloni on aza muswahili hey mama eto la bi ba swahili ba touté. Alors bref, c'est au moins ça la grande famille. Botika mwana. Laissez l'enfant jouer, botikaye.
mafinga na bino ndezo sala ke no ayebisa bino botala côté na bino botala pe place o nazalaki kuna eloko yite awa eloko yi awa flatter belle vite ye moko ata asali constant na ye amoni asali constant awa penza ici c'est le boulot soki otala ete na batournage otali kaka omona ke no musala coaching na coaching aomona ye moko différence aloba te avanda kimia mpona kobanga bino banani la grande famille je vous aime nenge toujours nenge juste kana partager loko ya muke na oya na matière anani ya tumba je vous aime bien bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.